Voilà, mais vrai, Balingaramina dans la professionnelle. Je suis là. Dans le système Raya Moto Mbango, Njogo, tout ça, la recherche des faits quotidiens. Je suis là. Mais vrai, n'habité, on a raison, Natina, pour bino batu bosali la professionnelle. Hein? Nazara déjà la professionnelle. Vous comprenez? Nazara déjà la professionnelle. Mais l'idéologie n'a qui professionnelle, wana. Et non, le professionnel. Il y aura des gens qui remarquent si je suis la professionnelle, et comme à niveau comme il est là, en tout cas, la suggestion, la injure, la remarque, des salines vraiment professionnel au vrai sens du mot. On a déjà à la chasse, à la recherche des. Nous sommes là, la commune de Ngiringiri, nous avons des artistes, il y a bino pe bolingaka mingi to passer journée na ye abetela biso du solo na ye o vie na ye comment elle est en dehors il y a vie na ye ya théâtre. Voilà, nous sommes là tozo kota non zola de la Cruz yo bongo na la professionnelle batikela nga yo babenga ko mokonzi ya bazombo mais nga na lobi kota mokonzi ya batu tout. Des gros bisous à toi zola de la Cruz Real mokonzi ya bazombo. Bonjour. Yaya, Jocelyne Naza. T'es la professionnelle. Aïe, que Toroya. Ouais. Aïe. Toro zelete. Navanda mwandambo. Aïe, que Toroya. Bon, aïe, que Toroya. Moi, je suis dans une moto. Mami. La professionnelle. Vas-y, la poignée. Oui, mais c'est non, ya. Non, la bonne, non, c'est la bide. Ah. Non, c'est la bide. Que, ouais, on a la caméra pour attaquer au mot, pour attaquer mon TV. Oh, ouais, finalement, normal, il y a mon théâtre. C'est quoi c'est ligne? Oh, il y a quatre caméras, quand tu vas filmer, Yo bon on a la professionnelle. On fait ma la professionnelle. On a suis na yo uti douche c'est ni. Où tu la caméra tu bengi ngobi na maman na oya na opé. Mais c'est que non yet. Ozeli na quand même na sisi mambe so tu la caméra pour ta yo. Maman va c'est la kaka. Je suis pas du beta nga susu. Bon ça la maté. So bengi da mutu e bisi mutu da mutu lo bino da normal que maman ya ka o tire caméra te tina douche o tire na caméra tu la douche tu na caméra. Limbisa ma chérie, limbisa kaka. Kota. C'est pour bien za la kaka. Ta professionnel, vous bani sabato. Tandedu. Vous bani sabato. Neti kutu yo na benga kiyo toya ebisanga obanga. Benga toya, na pila ko monto na yamba bino. Sikoni. Ali maman na douche kama maman essuie na nga. Na bon c'est pas de kutu osobola. Na TV. Et moi la lelo la lobité coiffe na nga o. Eza mabe. Voilà. Oh, Jocelyne, pardon. À tous mes vrais bolingara la professionnelle. Lelo, ils ont rajouté car nazo pe sarabino car ba merci et belé. Hein, ba fan nangai. Pourquoi? Suggestion, remarque, injure. Et ça dit que la professionnelle a bon samsala. Si vous avez un bon samsala, na comprendre que ah nazara na ba fan. Vous comprendre. En tout cas, je vous love mes films sur Star. Hein, ma préférée. Babi Zola de la Cruz. Zola de la Cruz mambo salanga inde. Et les gars na âge. En tout cas, je vous love Zola de la Cruz réel. Mokonza bazombo. Donc comme na zombo, je fais ça pour salanga les gars binene. Oh mon vieux Lambert de Paris, balobi kuna fret. Vous avez aussi même 100 kg, 200 kg, ils ont comme un prix réduction et zande ma casse. Donc agence Morto Ticket Nango, la mer de Paris. Des gros bisous à vous. Bon, mon canet, Jocelyne Alimbia Betangaï. N'a habité toujours bon Betangaï. Mais n'a habité tout ça dans le côté Nangaï. Lélo,
émission tiers aussi là ils a merci na ba fan nanga ba la professionnelle pourquoi ba remarque suggestion conseil quelque part peut agir nyonso wana sali ke na yango vraiment en compte ça là et que liboso donc maintenant je suis vraiment la professionnelle. Vous voyez, pour la paix à mutu. Attends même la professionnelle mais moi ba fa ezali ozo senga bino o bolinga bosala ba remarque na bino na ba suggestion. Na lingi bino na bino na ebité bolingo ya ngai na bino so na nyango kabola. En tout cas des gros bisous à vous mes filles mes sœurs star pourquoi pas Zola de la Cruz marambozo sala nga réel. Mukonza bazombo yo tewa mystique. Des gros bisous à vous. Tchali Katokolo, motema le mwanza. Tchali Katokolo, na loba nanga mingi te po mo evisa kinga. Oh, madame, la professionnelle, so ika bon te bloqué nga maintenant bloqué to aussi sango. Ya chocho opérationnel, des gros bisous à toi. Non, ça va chérie. Ça va. Aussi que makasi. Ouais, fona sibika. Vie normale to me mauna TVT. TV, vie ne so normal, vie ne so normal. Na salone. Koyoga okutanga na ojo sokola yango ne créer ba problème la professionnelle oh yango na wasale lote oh ba pesa nga caméra ba pianga micro na keti pa na tongo na ye na timba mo caméra mba moko na douche mba moko Karine Manessa British na invité likamuni ya mabe nga asali wana biso to moni ozo ya biso to zwa bongo to lokotaka bongo so na ebe bona ngala lingate voilà et d'abord Jocelyne Lusaku c'est ça Jocelyne Lusaku votre actrice préférée pour ACP Sarabino Jocelyne l'autre va passer journée na yo ndega gezalara pour le lopeza dimanche et puis ça nous mettait sur le solo vrai non na yo ba balanda yo vrai non na Jocelyne bon Jocelyne ane ya po couple kabwana papa sona maman so kabwana ka kombo nanga peneza ka Josi papa nanga José maman nanga Sylvie nde basangisa kombo bika bolingonde ezala ka ba pesi pena mwana bango mwasi moko Josi to bakabwani okuna mobenga nga kuna lingi mutu na mso pa lingi mutu na comme Joseline Joseline bapanzi yango Jos bapanzi yango ba rando ndo mone kenda mingi tikala Joseline po papa sabenga nga mi Joseline voilà Jocelyne je suis nouveau bête na biso moi ndeko bandaki théâtre bandaki ndeni wone za mama ba guerre to sa mama guerre te kasi wone ko mama guerre kasi ba fa na pour la première photo ya mboa na même Barcelone TV kasi au sale biso moi au bête biso moi carrière na ndenge zala ki bandaki théâtre wapi izaki ndenge nini nga théâtre na nini voilà wana ba théâtre en 2014 je crois 2014 mutwa pesanga courage na sa théâtre za présent na la die sobe moi bambote so otala nga isa bien ta memang ta pesanga courage wana présent na la die sobe nda pianga guyo sa théâtre pour na ngana sa théâtre déjà avant na za moi muke tellement oncle na za ka vie personnel lokuli yaya mama na nga noko Maurice banda ko telemela nga théâtre ouais yaya mama na ngai banda ko telemela nga kota mondo te ko kota ngote 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 tanga yo kufa na matanga kandi za bovandi ba artiste bazali bazoya wana tu nina sala relation na ba artiste msusu tanga za so na loba esa bongo bien tekelonge salo bien mais tona banda ko répéter liboso ya mo zanda ambrement na kenda pa présent Batista bandi o répéter na le KPT bolembu kaka na kokate parce que na musana bando sala dehors à théâtre parce que moi na mélanger musala na théâtre zalati ndito na kuta na présent la di bien so lingi na théâtre ako ye bien ngona te aux imposo ye kolango bien faut tika musala mako ola na musala mako na préférer na tika musala nga on a chaque fin du mbongo pour na sana au théâtre wana uzaka ipa isobe ouais wana na longwe puisque na bani théâtre na pe sobe ti na yeko quitter pe sobe na landi samba tant samba longwe na kinda na samba na masa na bele ripanza mame panza bambote bisika za micho za matadi ope mepana ye donc nazana ye to quitter to kina samba taka isimbite palais samba ndako so isimbite pona isimbite paza makila ki l'air du chic te voilà samba makila ki l'air du chic te faut mutasa musana va na makila anati masana nga gérer boiseau kokate masana Barcelone na site masana nga Minata son père na site
mbama nga pe na lalika na ndako na la muki be mo na bien fongola site o mote ke kena nga mabe yo landa ke ba te ka na leadership te o na molika mutalongo ya ba réalité mseza na ba groupe msu kamo be sa mese pesa ngo yote to abat msu mo mamo be se pesa nga te neti nga zo akanda noki na sika pa pamba na za un peu moins compliqué donc na molika mo be se pesa nga te kena nga mabe ah o tara na osana musala na choto mo sko yaya mo bozane ne pa na kata ku bomesana ka nga kite nae na landi na nga yaya wana po mone ko ta esobe boye akoto bien tena na mone msusu pa yaya na ozabia aza yaya amoni ngane na bandi yekola musala otina komo oyeba mwandambu na landa yaya to na landi yaya na moni yaya mambu esimbite epesela te na kite pa yaya na tiki ya sa vie na e o azapele la zonga na e pa phénomène esobe so mo siko soni te soni yo be va ko zonga pe esobe oh wana papa na nga ko zonga kuna ya pomba mteza pomba na nga moko na robenga papa na lelo to lobi ke na oya na répéter sola bien bien sola bien ça va tike lo mo temps wana zeka moi obyo bonga ma olamba nini professionnel nga na mungala te na mungala na olamba pa biloko mboka wa mungala mena nga yebi ko timu tuza mkongo na za senga mungala senga mkongo na vanda sko tous les deux côtés on a nyonso tout na vanda ba ma biso na wumela trop tina ba ya trop donc yo on travaille trop côté kimungala lelo ndena on travaille trop kimungala moi kimkongo qui non mpanzi lelo trop kimungala donc nzombo ya mai pena ya mafuta mbila na likemba na yebi ke bangalo ba otala ngala micho na TV babi baleli mabe babi degré plan na ndezalara donc degré ya plan na ndenge zara plan na le to rolon ça va je te laisse le temps au bongama au sikoyo do sali wenze na pesa ki déjà na base na ngati na base na kuna pa mama te da ndas ke na gambe ko yala mbablo ka restaurant donc akena gambe la tango asali wenze aye nango dans les azala na tina ke makemba na mama ndisi na ete solo ni na ozangi sosombe ya solo ça va si ça ala ta blonde pousse mi na wenze simba ate esimba ate nga na wenze lisusu ba wolola kao ba wolola te to pe na kongo bo na na bumbu so selemba so ni na finga ta komi na te biso tout ora pembe mais ba komi misu esimba ate bo OK tata kasto ki ndota bloko Mama tu sabe nga biloko na nga benga nga fibo neni olia bien fibo wa bien bien mona ke na ngote OK mama tu sabe nga makala te c'est katie bon ero na za makala ngo wa ba otambola te on a bougé ba otambola mama te aba pora ya te na bote na fredo ba ni neno ya banana bakufide mwenda te misi wa blo nete sonde osimi maboko bongo acubo te aoswa me na osimi na mutu te na munoko te sokange na mokila na katikati ni awa kitoko omoni seyamba liboso boma oboma na otea babomelanga na wenze papa emona loka biloko oyo yamba liboso lamba nano alamba na nganga busiko ye moko ozokima boye ndenge alo mongala te sika yaya
aswaka mideo mesananga bango epi no oboma mutu na facilité akufi c'est bon. Ya opena otambula no boy ibule babomela wana wenzo utalaka te natala kuna bomie ndeni umeki noka kobanga kande baswaka ya nakufi te akufi te yo otambula pour la détail beaucoup comment c'est pas facile hein. Oh, pas de passion. Eh. 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 Eh, bambiso bakufite moko. Na préfère pas bomela bango hein. Maman te ya na boma bango te. Moi aussi. Bino boma boma. Akufu déjà. Etikali suni. Etikali suni. Bae. Frère on le bekai, ya longa bekai na maya moto te fo tena makala. Oh, il faut tomber dessus. Ana bekai. Amsu batumba tani nde salika bomba mawa tena. Bae bolamba ngote. Azana kaya afita kamera. Balia ngondengeni. Asitala. Azana kai na yi. Oh tu eza salite. Eza bekai okokata mbiso okagwa mbisi fo tena makala azo niamu kozolonga na bekai na ye wana tout bien. Azo niamu lo bangala ni baloba. Kunyamuka. Yana munga bona oboya ngo ya vrai kolo ba munga lo ka elengi. Ya nini? Ya mbisi ka ba bomelo boesi. Bwelenga libale za kolia. Bongo obiot. Bongo butana wapi? Owe butana na wapi? Bwelenga libale za kolia. Ta twana finga kabila poto twana lia bien te. Mobutu eba stratégie ba ya Congolais ba Zaïrois soit disant ko ya Mobutu le makambu te. Azana so ba le ya kiti ba lo be hein? Yebi ga makamana. Ngai. Ngata so tamba fo bomila ngam. Me obomi tsoko karate mo bomi. Ngai oka kuzanga babisika ya maususu zambi. Utumba e. Ubuzubwa ke boyenengu. Asilu kati. Muswelu papa. Mo les osieta. Yo batumba kene tumbele te. Te. Kabo. Chance kazo ama ya moto ya kukwea boye pena. Tony suka pona olia.
soit kangami comme le roi boudon. On va checker sauce naie, on peut couleur rouge, on peut checker la sauce. Ah non, on a pour ça les lots. Tu veux une couleur nègre. Nyonso ifalo. Kalungwa kuma pembe. Ya so tika kwa bombi sengoza na gute. Sengoza na gute, ole lo mo bele ko le likabu mo za babiloko. Oyo ke lote. Tu nyonso na ngola kisa. Na utamona wana ndako Les mères au salon, c'est la paix. Au salon. On va la trondo yeba. Mais on a peur de Colombo. Et papa ça ça mukoma maso mungala mais papa cette kana régime ole lokwa bangala tilelo. Ouais. Ibolo ni aba Kongo ibolamba makati. Na ibolamba nyoso to ba Kongo baliaka. Na ibo sana ba kwanga. Papa. Et pour moi, il faut mon amour. Yalo wabikayo na maya moto. Tesoko chai maya moto yaka ndenga okuya kuya. Po. O maya nini? Maya moto na superandisi. Ndakuya kuya gwan. Ndakuya kuya. Faut supprimer ma moto. Pour la sei. Unzukata. Waouh, allez, na kamera de ma salité. Tapa moto c'est l'équipe. Comme quand il tape au kate, qu'on va salité C'est que vous me la soudez. Et vous me la moto tel, ça m'a devoir ya nzombo mai za kaya ngo. Et vous ça quand même, c'est ça là-bas quand même la moto. Il y a des tezebele hein. Tezebele, pour la nzomo il y a des tana moto. On nous perd de sens net. Allez le quoi cuisse. Ça comme poto. On a comme poto. De haut se péler sous ma moto, ou tina moto. C'est pour ça na lituma. Tout ponda limbondo. Ponda limbondo basali musaka. Na mona bangala lamba ponda limbondo mais na couleur ya ponda mai. Non, ga sala ni moni na sali boy. Normalement ngana sala liboki ponda limbondo. Wa? Ngana sala liboki ponda limbondo kumpanzi. Pour ba permettre ba bali amalemba, ko le ngona malemba, ali na lituma, ali na nini oyo. Tena ngina bosa na ngana sala ngini. Loko tout ça na bikedi nini voilà nini ça là on a bikedi voilà bato va comprendre nga d'abord comprendre OK on est lomo tout ça na bikedi tout ça bikedi to tient na mai tuka voilà tuka bon on a tuka on a tout cas saleté ne fois bien pour saleté na ya sala musuni bololo wa ambisi nyoso le quoi ambisi ça fa bimi vraiment tout facilité d'abord ça va te kango ba bomelio ba longolelio saleté yo yeka na ndako bando sala boye cho lambi. Mais on peut battre battre manzara au sang au thé. Yo zo chama nzaka te. Na chama nzaka te. To chena o te pona ga ola. Na chana manzara pe na te rarement. Point. Nga moka na sepela na ngote. Ah, c'est yo branché terre. Na branché te. Na leki bat nyoso batcha ngo ebite. Na nini? Na leki bango. Yo zo ga polémique.
polémique par rapport à lui. Polémique ba on la ni. Ba tout ba tama nzaka plastique ngale. Na ba ba tsa ba sili ngale kiba. Nani. Na sa télé a été dans sans maquillage. Tant ya mon ngale so ndina so suka boze ngana tsa maquillage. L'équipe on la ni kasi na tuni. On a l'équipe parce que ba tsa beauté ngana tsa. Quoi? Voilà ndi la kisi ko le kapa. Waouh. C'est vraiment ba vivre les kapa. Wa le kana. Bon so ba tse ngo don yo te. Mais ngana olamba soso. Ah, et bon soso ya repas. Tu na olamba ngulu. Mais ngulu pesa repas. Non. Jusqu'au point où le fika ngulu. Oh, na mena lobi bon peu plus facile, on bima ka gu. Soit mbisi boya kana, on me ko boma on est facilité parce que non na boma ngoto. Oh. Oui, non na boma mbisa maite. Na boma koba. Spécialité na iza na soso ya mwamba. Soso ya mwamba ya ka gu. Bilo na so batia mwamba za ka gu. Ah. Et mutu nyose bo lamba ngote. Ouais, on a lamba nyokati. Mutu nyose bo lamba ngote. Oh, yo ngo baga yo. Utalongolelo kwa zate. Ka yo monde bo lamba. Oui. Soso ko mubazu ko mutalongolo ngolo bani. Ah, alongola nanwe. Bon ngala ngo ka mutu wana longola. Pour mutalongola. Kasa kane no tambula ne mbuye ngabo. Bozo epeka. Yo kutolela lela me batu msuba boma ngelo mke. Me yo so ngala ndenge ni uzolela lela pona boma mbisa mai. Ah. C'est la première fois là mbango tende. Na lamba ngo déjà. Parce que la première fois na lamba ngo boite. Au moins na mutu pembe na ngati. Yo a cameraman. Batu msuba yebi oyebi na yo me olamba na mte. Si na lamba déjà na lia na meka na lamba ngo bate belé. Na mbela ngo bate belé ba lia ba meka ba sepe nango. Donc ba plan répété ba sepe. Non na lobite ta ke cameraman na meki non te mo ba ko misango za te. O mo ka ndo za kitoko, ne bloko eza kitoko. Tika bo. La professionnelle cameraman za kitoko yaya. Ka ne bloko eza kitoko. Tika bo. Eh? Mais soit ma bien na la vérité, ma bien. La vérité. Au bon na kangio. Il y a rien à négocier donc ce que ça ma bien. Ah. Le peuple va kumisa raboy. Non, na kumisi na ngate. Biso to ba olamba to luba ibelete. Na lambi na ngakaka. Oyo utaba na ndako, formation ndako no sala. Tu t'appelles maman za vraiment za contente. Donc au formation ndako uta ndako kuna soza ki ya ndako te momo na uti mwa miso mi panzi na nga so mwa lo mo boye na ye na sali papa to panzani donc au formation ndako nde pina oncle na lokulita na zanga na ndola mbele mingi koba na lokuli oui ali akoba tondo ali akoba trop ndola mbele trop koba. C'est na yi posa nkoba donc salika commande trop koba za so ya yebo ya vandi wa na koba na déjà waka allez na olamba koba na pese mbongo siko ngana bando ba olamba ngote na yekola ngopa na yemo ko suka na sala test na to zwa raté na olamba nga koba na pe mbongo boma ko batalo mbisto bo ngo facile ko betumba ko tumba na yo cameraman etumbi na ngai bato ba olanda ngana ni cho balamba ko ba imam na oluba ko ba boma ke photo ksama ya moto na moto ozwi ko ba ninga otambola na mais so mboka pe boma ke bongo bacha manya mo fokata so mboka mutume ko bokate mutute pa kotra ndaku na ye na pano makamba bongo donc ko ba futa maya moto na moto nde na tie mai boy mai ezotoka yo kuno simbi libanga munene ngana ye na koba o kuna simu finuku faut 3 personnes oui tant na ba koba yo rapidité mu finuku kuna rapidité lo pona ngabeta popo mai ne ko zikisa biso da bato ba yebo lamba koba nde na lo ba oui je sais na ba mwamba solo so yebo lamba koba to lamba ete kiba mbele ya zuka oya musala ya kumage ya kamuchanga a sacrifier wambaka mana nga pardon jamais sacrifier aiki mama bana la sacrifier te awa sacrifier un peu uta hapa yo bona mbaka mana kene mamba kisi weza raboye na soka ki na chaîne baksa jamais tozoka kuna ba tournage ozoki pe bozo penda ozipe so apota na oyo mo bo eseni na rolamba fo satana na tout tu comme pembe bon bon comme pembe bon ka pona longoli ba saleté nyonso tout ko ngo boa ndi ngo boa ma moto voilà na chama ya moto
déjà c'est bon boye. C'est bon. Voilà. Laisse quoi le zéna et tout. Quand tu l'as mis mafuta mbila. Au préféré mafuta mbila ouais. Ngana mungala. On a la mana huile. Nyonso bio kaka nyonso bio. Bio. Nyonso tout osala pena bio. Non, préféré ko tia mafuta nanga déjà boye c'est bon. Oso elali mafuta ekangama te. Jamais kangama. Et ça le quoi mosaka. Mafuta neti ba mbisa mai wali yango ya moto. Ate ko malili soko yo liango. Ya yo za bon. Non ça va ventir te. Yanga so ko mondina na mafuta mbila bo. Et ça te ko mafuta likolo non si ça otala o cha caméra. Mafuta likolo mai na se non. Et ça le quoi mosaka. C'est ka bo. Wa. Mafuta nyoso mona on ça kwa mosaka. Bisa mai pe bakali ngao. Rosota mokalinga te. Ko sote sunde. Kasi. Uselo rozo kalinga na e kauti makasi. Waluga ngwe okalinga. Ko na mbisa mai tomate zanga te boy. O tomate on te sala iza kitoko. Next nga on a préféré ko lambela tomate mo besu mais on a tinde mo. To sa tomate na mbisa mai ma plein. Wa e tomate ele kwa sa sauce. So wala mwana tomate mboma te boy. Ya linzanza te boy. Tomate ele mzando baby sit. Baby si pena vikia. Baby si pena tama baby so baby si pena makamba. Nga lambela épice belete. Parce que nous avons trop épice. Bah, on a trop d'épice. Il est encore bon, on a 4-4. N'importe c'est belé boy. Ouais, le qui est belé ma casse. Moi, tu as le sous tomate moko. On l'a fait bouillir, on chat. Oui, bouillir, na mo longo ma goûte. Ah, yo zena ka bongolia. Lo pena be épice belé simba te. Bon, pena kanda mbonde on olambela. Parce que la monnaie on est de qui munene mi. Qui munene mi. Tu peux plus au calme. Ouais, on a calme on a mafuta na. Kama fude kalinga mama kasi pe mabete. Kalinga mama. Ile mwela ngaso ya besu Etika nde bakalinga mafuta chaka madesu. Voilà. Maintenant on a la posa et ça la pena et comme pena quoi huile thé. On a la posa jaune wana. OK. Garder la couleur à bio. On utilise pipi belé par rapport à tomate, huile. Pour la zé. Pour la zé. Ce que batu ba ko pipi vert, et ça rapport à votre estomac, parce que pipi les légumes. C'est kabou. Oui. La pipi la vert ça prend batu de l'estomac. Estomac, batu ba supporter pimenté, sauter les pipi dans vert en lien. OK. C'est que yango soit makasi te. Ah ouais, soit makasi puis ça est important makasi. Yo tu no le piste. Batuta na mona kwa jeti kala na liboka papa mtamtana elambeli na ye tuso kumona bwa tiki so mona tiki Pas so sur la moto. Parce que na teka be pona rouge wana ya mafuta mbila Ouais. ici là.
a besoin aïe, il faut la moi aïe. Azei. Ici, dans la mer, les tungulu, aïe, tomate, un peu ma pili, c'est tout, mungo. En tout cas. Aïe, on peut les kébéler, c'est bon. Na boka mapa de koko mwa mungala koko mwa mkongo azaso kola mama desu tomate muni batya madesu tomate sali sauce yete ya la so madesu aponi asokoli yango akati ndembe atie mafuta mbila akati matungulu mbama bilo nyoso to akati wana mama tika na moto ndo toka so lie madesu wana na bosa na buana na mnogote na kufate koko na ngango aza nvi dans la station na vena une posa madesu wana kenda kaka na lami na liengo pana donc so lie madesu wana do ileki madesu nyoso tutolamba na vie dans fonctionne étant de terre bleu moko boy moi ba ki lizudi obiso le tomo cha fei ba manda ba mazudi ba kongo ba ko comprendre moi mazudi to mazudi hein mazulu to mazudi lizudi mazudi mazulu te mwene lumba kuma bongisa tabalelo do lumba lizudi eza ndiko lumba danga lamba trop beaucoup ba ce soir tabo naza ngana ngote loka trop chimique wana ipana ko tarate na da munene lamba bloko munga mukie ona okima santé tout et moi bio bo sala bien cha bloko bele na tout ay muscade na mbisa ma yo lukani na yo na sala ki boy ayo lukani na mbisa mai kisneka ai songa mona sala wenzelo moka yezang céleri ko kata ma céleri esili bu ai wana tout en mode te ngata ngola mama tembe tena olamba nini sumi botu tafuna ngote sina ko fina ngo to fina ngo na lutu na ngata ngosose ba lusala okuta biloko nyoso mona ngo mona ngo te lutu na ngo efina ngo to préfère olamba na lutu libaya vana pour lutu libaya ndeza arabien bato ba yebo olamba ba préfère lutu libaya ke ba lutu na biso ka bato ba yebo olamba mais siko na ba na esili muto ebi cuisine pour biloko cuisine pour muta sombo ngona ndako fa yeba cuisine dans so ebi cuisine au somba biloko o eza ya cuisine oyeba ke non fona utiliser na za nzeta na liboka boye parce que 555 et bisela biso pe râper ya ko râper matungulu o râper aïe ni tout piment tout mais to c'est la ka toujours liboka parce que tu bi valeur na ya guwa na bakoko donc moto suna ba oyo na lutu na nzungu on a eu que simba raté mais faut toujours comme lutu libaya isala moi ja yango ndina na makemba ouais to ile na makemba to biloko na fufu simba raté na fufu sebeni ba ngana mtabandundwa na fufu sebeni mais biso siko bangala tolia bwe malemba nini o makemba lituma nga bwe vina na tonda ngate non lambelo fufu lituma na nini susu tuka qui est du pena d'auto ina tuka to qui sont pena bien lembi yana sebe so poninga makemba do oza hotela makasi to eza moyenne teli na ngo mais pas comme tel donc so hotela makasi na zoate sko ono to kisango ya kutokisa kemba nga ko nzungu olongoli poso te nga longola makemba poso te ekota mai na préféra boye nde likemba eza sec elembi eza sec esa nga world donc boye nde kitoko so na bandi oservi nde na nde olongola poso boye nde kitoko on a molimo poisa on a nyolobo ni poisa mingi aiwa ilo mo be lingeya etini ate ngamona okanga nguti okanga nani na kombo oba bakanga mbula voilà nana molimo poisa leo makasi
ao comprendre te so lo mo be lingeya ngamona bloquer yango de yaki et ya zakali pasa non so kanga ona ni za ndoki mama bimisi makemba mo ekanga mibale ka pa mo bino mama lipasa comment tu na bimisa to yo mo somba Barcelone akumisa ko pardon sikabu akumisa ko bakazi cameraman ça va basi bazokima nga akumisa nani wakimako oyo mo olingi te baola kamera ti micha eyinda kaka baola kamera micha siko omona siko yo moko mitala siko yo moko oba kapekisa ye nga na leka c'est bon mama biso alinga nzungu nanga nzeza mokie mpona na makemba nanga ebele il faut changer nzungu na changer nzungu parce que nzungu ebelisaka makemba bien te c'est belle wana tomate nanga elembi na place oyo ekomi boye esenganga siko fona tia mbisi nanga mpo ti pilipili ebelaka mpe ayelembaka mbisi fo akotaka deya mpo azwaka mpe ela goût faut balusa po sangani faut balusa sangani ya nini wanti masheteki ya dirigeant yo za mwana dirigeant ok wakimbangiste voisine nanga ye ngai ngapi na uta kuna ti mwana jeteki ya tongo ya fana papa se wa Congo balongwa kaka yaya ngai na tante nanga atimayelu na poto amwana akimbangiste pene ya banda kini agenda nango ti Paris atimayelu kimbangiste pena amwenda apesanga lokwa mosaka yango nazali na posa rouge wana ezala kaka tena mungwa te non na chete pour les ablo amungwa mingi te qui ma santé na ba mungwa mageto amine quand même wa ta yo kan to zakagu il faut yo kan mungwa malade na ablo amungwa mingi te mingi te mais moi il peut ça moi saveur moi ça va to chai kaka ada na mungu tuna mweza mkipo na makemba tuna njungu sisi acha njungu nazanga moko papa obligatoire te fona zanga na njungu ne exige te na babeka kana binde il faut changer njungu nazanga moko bosuke go sopa te esopa nango te na imneni na osala mpona na créer njungu anana bavoisine nanga ya lina za awa na otya njungu na osenga njungu bo eza problème osenga bo mabe toa na Congo basengaka basengaka pa Caleb obomanga basengaka on ne sait jamais musaka ezaka couleur oyo ebi te musaka ezala couleur oyebi nanga te lamamaka na supu ebele we mbisa mai nde makasi nango supu te biso ya bata kwiti ti tomela tolia nga mela nango masanga oyebi te nga mela moto akwiti nazala moto akwiti makasi
nga sa bière no yo kana yo te ngote nga netini nga fo masange kota nga pena bière na tika na nga bando te yo mena tika na tika na ya nga fo kuiti pene kota nga yali na yana teka masanga dinga na zakana yali na fo kuiti kota ya sa ya ngomo ena ndinga bangala te na bangala to bangala basala ni basimba munduki bamela masanga makasi ba pistolet na mbeto bamela masanga makasi c'est intimidation la professionnelle c'est ça cameraman no Wine. Matema. La kaise fufu. Swani fufu. Tu n'as fufu te. Nga fufu nga fiela nga fia fufu. Mais na mamba boye ni ming singa mwa likemba ya. Skundo che lokwa fufu za poisson mo. Na fia fufu nga linga na fufu. Mais boye singa malemba, tuma, makemba. Moi eloko na ben l'autre famille nyo. Qui m'a bon poids tout cas. Bah faut bangala ne ba comprendre. Vraiment faut mungala mbisi ya mai ba mina mafuta mbele ba msoko ko ngote. Vraiment ngalo pena uti pena na mboka wana pena basakusu nda olia. Mboka ya lisofote. Ngala ngomba lisala. Wana mboka ya balisofote. Te lianza aolia mo bien. Lianza aolia mo kitaka. Falo benga te ya olia ko. Moi éteint le dimanche boy ba bakina ba prière ba tournage faisait belé au benga e boy ngali nga ba e mama brisque moni bino boy brisque boy ba pa e brisque bon ba kutena présent nga de lo linga wangila alinga molo mo boy ba tumi pembeni kitoko lo banga misho boza linga wangila mo likaba kisaki ndeki so aye pano neli ezanga te wasko zungu na ba Congo voilà, bah frère, bah nous allons mettre la professionnelle, on a une émission les bras ouverts. Déjà, on a essayé une émission les lots et ça caca. Dédicace na dédicace, vraiment dédicace na dédicace. Là, on a profité na passager nous dit là, hein, bah moi si Ndinga autrement dit grosso modo des gros bisous à toi ma chérie pour la confiance au fait sa émission vraiment na milieu mingi pourquoi pas Océane la patronne hein des gros bisous à toi na songe na ye bo mone nga zo lamba a olamba njombo Jocelyne réponds eza njombo lolenge ni olambi yango na kuna ilo ko lobate parce que dia zana ba bo man njombo de compliqué ba pesinga na eka alanda balongola da ba sete na gambela na eka na tema ya moto fiza nzombo na teka na mbabola donc na bomi nzombo mo akufite na teka na mbabola bwa tamboli ngamo na ki pakati mbango voilà et ça kuna moto ezela to beta to so nzo ni no mwa mki ba fanga bazanvi oui si vazali josazali bazali en plus là pour faire ça yala la Sylvie pour toi combat Sylvie wana za vraiment fanu alinganga makasi na deuxième papa na maman na deuxième papa na maman deuxième mabota yi déjà avant non papa na bota na te maman na bota na bolimo ya grand frère na redi oza mosala nzambe lelo redi ya mayalu voilà baboti redi ya mayalu baboti Jocelyne Lusaku ngape na mayalu mena boya ngo na ndoi nanga boya mayalu na tia Lusaku parce que ndoi nanga azada donc amona nga lokwa bijou na ye donc faut trop Lusaku nde makambo baboti Jocelyne Lusaku et puis baboti Biker bali ça on ezaki facile ko compare ba parents c'est biso a na Congo a déjà théâtre au moins et puis ça a déjà ba parents déjà mampala la professionnelle théâtre est facilité pour convaincre les parents. Surtout on a dans le Congo vraiment. Moi maman ça mongala. Si j'ai dans mongala. Ce qui y est pas Sylvie, et aussi maman mongala ça m'a facilité. Mais si fika e baké, il commence à une phrase dans le sur ali pour y aller qui sont dit là. Maman mongala ça bon. Mais ba Congo c'est pas facile. Pour un Congo papa na mon Congo. Pour nous convaincre bango na mon tête surtout quand beaucoup la ngaza vie papa maman papa na ngai. Azana envie na profiter. Donc, on a convaincu que Matimba, Azano Kimbangi c'est 100%. Il y en a tout à l'heure la caméraman, on a sa voisine, on a Kimbangiste, et c'est un amon à jeter qui n'a pas la Kimbangiste.
nga kula le bakula ba catholique nga kula kimbangiste na tante na atima ya lula pe ba mbote donc ye asala azati le loki na poto azat kimbangiste pene ya makila le tikala e koko nga kimbangiste papa nga za kimbangiste mais il facilité pour les nam samu ba théâtre j'étais qui na kimbangiste za groupe théâtral kimbangiste na bana damo ko meka ba théâtre ngo ba l'église tout tina na monde ngo ya théâtre les facilité mo na monde théâtre et surtout na tatou na percé là on a changé la comme personnage mususu malé mais c'est la monia matimba combrier tout c'est pas facile les la famille papa abiso mais les kanango et comme normal moi ba remarque zaka mikina mon attention na nga poto a korjanga la telimade mais abenga nga côté nga mona comme no sola la arba pa sa remarque papi a remarque pa Flora Florence Mayal les ka papa na pesa ali ne kuna ye boy na mona kina fête belle vie ayati babe tout ya bon donc mais kota nango eza musana nga na vivre nango na joango boulot na ngai tiango na mutu so na boya musala musupo na théâtre donc c'est que na considérer théâtre eza musala voilà dans tiango na mutu ok na moto ye awa il est pas na yo wa pa na ngai obandi ye moko na pa na ngai moko sauf que na maman mwana Kenya za nanga te Kenya za trop papa bango na pe na za pa na ngai na bunda ko joie sauf ka kibika papa so za mwana moko pas plus so za moins compliqué mais avec l'état ça yaya déjà poli déjà à 12 ans Kenya a 12 ans pour 12 ans en 5e mois avec baki voilà maman abiso donc il m'a bêta ne ba tour ya moi maman bango aseki akini ah bon ah ya pas voilà ah bon siko Justine tout le banane par rapport à théâtre comme ça pour ça la parce actuellement dans le but à théâtre va y couper ça ça là les la bien mise en avait en théâtre bazo qui met la théâtre pour na ça ba vie na bango côté que l'invisibilité pour na sima théâtre ba ça la na yo lo likambo eza mutu mubwa apesa mapasi alobango na télé na biso awa oye likano na photo aza parmi ba grand à théâtre aza maman pana ngai aza koko kutu na koloba na za suka vraiment ça nga choc na la ba tout ne question yo poser nga et puis a déplacer ba langage na o atanga elongo na mutema na za na mutilo lo wa n na théâtre to yaka bon to za pe bongo eza mutu mususu na théâtre ye aya ambition na mo et na pesi poser nga bobo mboto bisika zali poser nga bobo la na émission mo alobi abi batu musu aya na théâtre za boga so abi na bobo nga biso na théâtre mbamona comme na mutu ko lo yo bobo seki azanga pas so pesa ye donc mutu bongo so aya na théâtre ye mbamo comme na mutu ko lo bobo ayite ke pas ça musala parce que biso to sala musala no betela lisolo théâtre il faut la keni classe il faut andako na vanda magina utela ndako na ngande yo ka théâtre ko ngai na théâtre mona za na ndako mais et facilitanga ko vanda boye na bengi fena ngone mwanza ndeta Moïse ono mwanza ndeni boy vena ngatali ko lela tali ngabuna lo ba 3 fois te abwaki mo muki et permettre ngana futa classe na futa ndako na robenga viena ngai Attends Mouteba de Bundes, beau garçon de Bundes. Attends Babi, non. Je sais une fois que tu as Kenny Minerval. Moi, bon, Minerval a Kenny, ça n'a pas payé. Nous avons encore par Matolo. Tout ça, Nangai, il y a un tournage, moi, bon, Vandi, il y a un souk, dans un moutier, permettre de faire un maïna courant. Au point, à part ma monsieur, il y a la cima théâtre. Il y a un moussala. Ce que nous voyons dans le théâtre, à autre moment, le quoi nous sommes dans les Bali. Ah, désolé, tu n'as pas de pototé. Désolé, pour la mouta bongo. Ah, ça n'a pas de ligne, tu n'as pas de pototé. Au capol, tu n'as pas de pototé. Tu n'as pas de pour nos mobile mobile quelqu'un. Non, ça bimite pour la nzalate. La bimite pour la moussala nangai. La bimite le se zapasse, le bezapasse, le bemelanga ma blonde sous. Mais puis ce moment va battre théâtre comme c'est un sujet à mon kiri donc si je moi au la montre au comprendre et si je moi au la montre soit vandi à calculer yo et puis la fan on va dire biso le là est fan de ba comme en sous
le ba alors ba ne bengo bien alors nga bo ka nga le ba ko ma unsusu do yo mo ndum to pese porte ya tout ana no pese porte ani so nga na artiste comédien na vandi bona ndapu na nga na lali poni mo apoto ba yo benga nga alo ndeni bien boni yo ya mama fo bo ka ngai eza nga ne no pese porte ndenge ya ndenge appel ne côté la nga so nga na perdre ndenge wo ya appel voilà ndenge pas perdre na vandi bo appel mo côté apoto alo na sutuki na craquer na bani buzoba yebaki na nga buzoba po bato benga sona bazabata buzoba mutu mususu a responsable na poto avandaka na ye aza bien aza mamuto a bien éduqué matanga bani benga fi atata komi mal éduqué ah mais oui ngam na oyebi songo tanga bani benga fi atata komi mal éduqué abani mais un jour tabani bengo tabani zui numéro na télécharger mo ya WhatsApp abani ko belo sali bébé bawanda bongo sali bébé yo no zoni takani sexe ne photo tindeli yo moto mo fongo le connexion talobi oh mais oh la putain na ngozani tu comprends comment le niveau na ezarande déjà mutu neza malédique mtabandi bongo ezate bino nde bo pesa non yo ba no pesa na accendeni mutu mo aza inconnu azui numéro na nga soi-disant aime ça redon pas à modèle aime ça redon pas Barcelone redon pas habillement redon pas dans la professionnelle peut-être un habillement mais tu engages aussi na habillement na ngebe son tiliba kuto yo kutanga na ndap na ati soutien non c'est l'émission so mutu so au moins je suis na ati soutien te aza déjà na facilité à kangi déjà et non le bible c'est na ngane sine na kana ndap na bena à l'aise na sa maquillage fena zona ba lucha crayon na ta talon na ta jean non. Et ça, c'est ta façon, là, bon, la mouki n'a pas de soukou, n'a pas de qui prend un bon coffre dans la TV. Il y a autant de qui n'a pas de coffre dans la TVT, on a la TVT. Dans le moment, on a pas de boy, n'a pas robe, n'a pas boy, n'a pas de n'a pas à l'aise. C'est pour tu veux gérer la femme à Bondé. On a fait la bonne souka, tu oui, tu es là, tu es là, musique, tu as qu'à maman couper, tu kati. Na bloqué, yo pe sozana moi mo bloqué non, après on a mélangé l'eau. Pour la la TVT. Vous comprenez? Donc, il faut que la musique soit souka na skat. Il faut bien, ou aza vrai fanatique na ye, ou aza vrai ya muta mutu na ye, abandaka bien, boni bien, maman boni yo, tout, au vandaka wapi, boy, na vandaka boy, au bandi solo normal, ça va na ye li boy. Voilà. Je peux considérer, et alors on va venir honorer mon état Moïse. La considérer vient nga, banda na banda soana vient nga, banda demi combien? Na betela maswa buzoba acha buzoba te wa ata lokola bazola de la tous quoi réellement konza bazombo na betanga bêtise mo bote ke oh mama kanga photo mo tindela nga azana posa na ngoto sana ngoni ana vina ya sara na photo ana tawana te eliko lo baka te ke biso ba fie tete de l'équipe ba fie ba na photo non au comprendre ba libel baza kuna ne ba sala ba guerre wana par exemple moi fille moi si mon pas na pote na moi trop fille à théâtre à cette déconnecté quand le bouzo bana vous comprenez les arabes ont été sur l'artiste na bango de la salle à biso poto za biso ça ka juste musala na yebi question na lobby trop la voix qui vient na Antoine Muteba bon garçon de Bundes na yebi ke na suka na ngona ozelo moboy vient na ngapa na vina ça na poto ana chérie na par exemple face à papa bana à papa des enfants moi c'est na mbal. Vous comprenez? On a vu na sala na poto, artiste na ngana lele fort atika nga pete vie na ye nga pe na za na pona ye to sunga bongo. C'est comme une élection moi mabe on mona moi sa pota tomoki, yo artiste to perdre, vous avez contrôle, vous savez nini. On te connaît ba langage, on te bani. Beba na rafi makasi ba fi théâtre là ba. To beba na ba oyo, to beba na ba oyo la professionnelle. Tout ça maman boye, yo la professionnelle. Au moni batu ming dans l'émission passer l'émission il y a ni fata sexy fata déplacer ko lata na sa sondeni mais yo doza bango o comprendre so doza bango bongo et que o ebine musana o ke ngana mutu na musana nga depuis classe et que basini singa caméra ba tie pêche ebina nga lebo non to ça makele to ça musala voilà ba o ba déplacer ba langage na bango ba ebike avant na ebo o ta théâtre ayini na mutu saki azambanga na ye mutu abongo sobeko ngabela kuta na bapele mususu na jouer rôle na nga na responsable
na bana ndako na nga malgré moi na nga la musique la nga na toujours trop yé pas d'ailleurs moko o comprendre na za responsable là na ndako na nga na mki appelle moi ekoti mama mutu mwa yo nyama o ta blanc kuzina tete o se dit bana biso komona ko sala te ko s'attendre te ki nga na peso elo moi mala na ko démarrer yo on a chumaner te na ko depo nga la chumaner te la professionnel na ko démarrer yo to mo ke na nga bongo s'attendre na guerre yo bengi na téléphone na nga yo te mto timba ngo yango ba bijo sisi moi mo swana brutal na ni oui la brutalité pas mon na mabeki ya lobby Aminata la professionnelle tout non je suis wana na esala bien oh mutu na esala bien wana le démarrer ba mort yo c'est ça raté non je suis neni yesa Anya Joseline ayaka na mabeki les gros bisous Anya mabeki les gros bisous kanda Aminata la professionnelle ya lobby ezala nini pour mutu ko ma brutal fo yono ke na nga mabe ne na bali beto so be na tekele ngo so ko ya na sika na mutu na raisonnateur le kala moi classe na pas ma classe te moi pas de l'école les cas so na kenda humanité te mais moi ni na nga no si sango pour comprendre mais les artistes que mutu mo baba ndio bengo mo va déplacer ba langage yo va ni poser artiste poser la so bien éduqué te bien éduqué on a ce simba ma to nga ce qu'on a bien éduqué nga pena so ke na nga mabe yeba ke bien éduqué na chumo libu na kundia na okeno mabe yo robe nga ngofinga nga tenga na bina tonga na ndaku na nga yo be nga ngofinga nga yo so ba chona kino okoka mama biso to vivre ba Kishasa yo so ba chona ki ba refouler Kishasa okoka po finga nga kande to toka tande na otoka pour reste ko ezate mais fin du mois na kuta courant ezate na ba Congo oyo toko na papa na biso nga papa nga finiki na papa nga za fanatique na nga la bota ba bela mi bali moi sika nga moko so na vana juste chamba na ndaka papa nga na vanda esa oboya nga abanga te ko vanda te mais na boy pa parent nga na yo vanda pa nga mona ofute na ba passa ofute passa pour na mai passa elo mo boye ya songolo yo benga ngo finga nga non si poto te pona poto o bateka lo pa famille et simba te na redémarrer yo na roboya yo makasi po protéger le côté et aka na futa nyonga misu mboka mozo malili osa bo misalo osa wala facilité mambebele obota nenga bota keni bozo ina poto banga le futo monga mwana mo redémarrer to finga ngaka na loyenge bongo na permettre au tenon finga ndé comme ça soit mal à la tête donc finga ngate ponga pe na oya donc garder yo ngate na zangai donc respect à réciproque donc pesi nga pe na pesio so mutu mwa bengi nga banolo balanga Joseline boy na ça bien on a vu dans les bengi ngate on ne sait jamais ngana ba mbena ba basi na soignaka mutasunga mutu ateka fa mutu na ba Congo ndi to na ba Congo boy mutandana pa ko sunga mu na ko na nini mo voyage wo mutu wo pa ko sunga ngana poto amina ngalo ba klaki so chumba masa ngana na poto azala ona po na ngai o comprendre asunga ngate pas comme tel na fa na bengi Clarisse bobe non a camarade na to partage na WhatsApp to ko mana boni ya bien neni bien mais on sent que mutombe la poto fa finga fa na soki neti ngana chokana na passe mais na artiste na chokana na passe so zelinga na choqué na choqué oté na choqué oté na choqué na sina zoanyo MC mo ko lela bon me lela to yo satana kana artiste na abe mtamatolo bobo te fi ale théâtre fa luka kanisa mongo so nda kuteng neti sena utana na nda kunyande yo théâtre na eno na théâtre na tena tana tingina banda allo bobo respecter mon tuye pas aux sila bango baza sans respecter net na lelo mo esama na otanga kombote na kenelo mo na mayalos te na ni omonga fula molo mo be ndeko na comédien sali spectacle tout na kuti ndeko mo be comédien ba invité ki wana ye pas wana ok c'est bon ye ko za la savana na bano benga Paris ye ko ngana za invité neni ni bien ça va na ozala na boy na kuti ndeko na comédien na soi zana moi ça na poto moi sa poto ye pa na ye azaki wana na kini mais moi ça na tritanga mabe to kapon tina solo yo moi ça ngana okima ye parce que pour la caméra mama ba YouTube qui vraiment bébélé ngapela ko na relaxer na ngamo bena opomba ngo na ko ngapela be bisango pona mutu mobo a démarrer ça buzoba mais nga je na permettre okima ye mbangu pena bo na kima e kwa
Pour la boya bêtise mon boya. Pour sauter mon boya. Et dès que la bannière, so ba telemisi biso ba mso akokate. Akokate, o mutu mususu. Akokate. So ba tie guerre bo akokangote. Mais na kimio poani, pour la bêtise ezate. Pour commettre maner ma bête pour nous protéger aux artistes azali. Au comprendre. Voilà, voilà Jocelyne Lusaku. Donc la professionnelle a dit qu'elle a vraiment invité à l'Oba à s'exprimer. Si vous tombez dans ma sola nzondi, vous comptez bien. Ah, ma sola nzondi yo. Pour la moi déjà on déjà dans la tension hein. Les tensions na ngote na normal. Sola nzondi. Tension na ngote, ma sola nzondi mutamema nga pena présent na mayo. Ya mayo pena. Alain chip nga bien kibo. Na nga na nzondi ba yebi nga te mutayebi nga te ya mayo bi te fosa nzondi. Ko va na ndaku ale tokei asimbio na boko bino wana papa ye na film moko kokende film ana moko ndelanga bakela c'est film ya mode na kuna titre na ngote na kena na jouer za kuna permis fana jouer ka 4 tableaux na koma kuna ba tableaux ebele bilamba le mec ezaki mukie ka komba le bilamba defa ti na kata ina nga mutu ayebi nga te wana film akiboso ya mzozi Gabriel pe c'est pas dans un tournage en wabina non yaka boy na film mo boy na robenga yo otourner kekuna na tourna moi ça faisait duche faisait la ngambo te skazali na tourner papa na sidisi ndenjo dinga elandinga mulongo ti lelo na za appel à partir de ça Jocelyne bien oh yama yo place avandi on peut savoir ka ba merci parce que ba merci wa président la ngai otourna là-bas. Pour la producteur et belé, on a vraiment un contrat quelque part. Là, c'est pas toi dans un contrat. Là, c'est mon boss, mon papouche, il y a déjà un contrat. Il y a un contrat. Pour le temps, on a vraiment pour la vision, belle vie. Tanda kota nga kuna mingi après belle vie na yo kota na biloko ya pakalo film tourna qui na joué camarade à Barcelone à Top Vision moi ba biloko ka miki na kota na Top Vision na kota na film fendi mutabenga nga masa na Barcelone tout bongo mais ya contrat kuna na za contrat kuna na kuna minute film aux autres tourner pas non tourner ni paka so benga inde na tourna so relation ni oza na ba baninga na o eleta ba film ozune si ba coquette ba Barcelone vous en avez la relation bien sauf que na za matata me banana ya mondo na swana mutite vous avez ba isanga ba Jocelyne na za matata na silika facile solo mo be simbite na otala oyo zalite na kosilika nga sauf que banda na monde théâtre na maîtrisaka na taso likamo be na nga mabe na vai na nga kima ya kangi munoko so simbite yo mo ebineni oke na nga yo be nga ya to sola ka pour za ba mais na so na raté na invitango parce que na yo kuta ba coquette na monde oyo baza déjà vanga basala kombo o nga na oya bien na sima na bango sauf que so coquette tienga te fan na nga mona poto otala ngati so ba sa tienga te fan na nga mona za poto otala ngati donc ezate ke na mikitisaka po batianga na film wana na boya wana ndete sauf que ma beza la raté entre biso tout saka tout na bonne relation to gardaka to sekaka mwana mama to betani so on meleza to mérite to panzani il y a trop pena libanda leo à théâtre to kuta na ati to kuta na musala nga ce qu'on a préféré bon to kuta na musala parce que na musala to na moi ville unité yo ebi anga tenga ebi ya yote to kuta na leo à théâtre ndi ngo créer ba problème amina yo vraiment na kata théâtre za na aba mina nga ntimba ze belé mais bosi na otanga minata son père on a massa ngai do yena ba loko tanga do yo malamu à fond te ye plafote yo malamu wa mara sala yo puta tsanga na minata ay minata son père massa nga Barcelone TV massa ngai OK maman bala yo na okuki otanga te tanga nini ça va otanga makina kamanga na nga bala OK cadre ça va donc on a chité Jocelyne par rapport à temps
na profiter napesa ba gros bisous na ngai na Rosalie Mwanza, des gros bisous à toi Rosalie. Pourquoi pas joyeux anniversaire à toi Janeli Dionga. Joyeux anniversaire à toi Janeli Dionga. Maman to komi okiri koshite na biso. Souvenir no ya mabe ya bien o zara nango. Ba mabe to ya bien et a repris na to suka o ko ba famille bazo na biso. O ça ko passe. Kasi soko pa no raisonner et ça na vie normale na vie artistique. La vie dans artistique. La vie dans artistique. Souvenir à ma bé. Ils allaient en peine internet ni. Souvenir à ma bé quand ils allaient rater. Ils sont morts le soir pour fi. Son avant nous appelle mon côté. Alors Justine, bien beau artiste comme elle est pour fi. On a peine de passer. Surtout ça dans la joie na été. Et tu maman nous vient dans mon bureau dans la côté là on a 5 p pour ça. Ayo ka passer ma bé au sabaji. Donc d'ailleurs on a souvenir à ma bé ça. OK. Boya malamu. Ah, ya malamu ezaka mingi agence. Code. Mingi ka code. Ya malamu kala théâtre yango na mingi code na fana besani ka vena ngano re mwanza. Ngolo mo boy, vena nga Antoine Muteba, ngolo mo boy. On va souvenir na malamu. Merci Nandé, vous êtes gentil. Et moi dédicace na baoya aussi. On va sala rozala. Bon souvenir kando lo voilà. Nga pena na wolo bandeni na kapena bakebila obwaka te. Pour la boya zoba na boya ka ona ibisa o bien na bate boka kaka nzete Moïse bien na honoré Mwanza depuis de Panama moi na kota solo tango ba bizu pona o eli ke do moni petino na scène de le makama donc ba dit que bien na ngai Antoine Muteba beau garçon de Bundes Abdul Isma italiano moi na kota solo hein Babi sans oublier massa na Kimberly depuis Turquie hein Annie Kimberly Clarisse Otumba, Mama Kazali, Tabita Kazali, on est rattaté. Ati Mayalu, yanga moko fiston Mayalu, Angola, donc bongo ka papa lik nanga ya solo yewana, donc ba mbote nanga zaka pona batwana, donc au moins que na boîte qui était donc solo nanga yi banga ya prochainement. Voilà. Donc écoute, des gros bisous à toi, Liba Mokonzi. Na invité na longo ya bino na Roma ya nani faut télé réalité longo ya boto commander ni vraiment tout suivi pour na lelo maintenant tout c'était pour tout lire tout lire faut tout lire comme on appelle Kemande sala Jombo wana la ningi la vraiment des gros bisous na bingara bino na ete bino na servir bino avec honneur ka bongo ngana bino pantalon na mokaba on appelle ça pantalon na bingala pantalon na mokaba voilà Michel caméraman na moko trop sexy Michel na ngola c'était voyé na bona nga bayi Michel Michel le bien coupé mon boya vert turquoise boya noir blanc Adriana Metela de gros bisous nazo sentir vraiment amour na bino en tout cas tous zala naza ya bino quoi ça va tout à bon à la prochaine hein ya toto gros bisous à vous